Bandeko balandi ya lolaka ya diaspora congolaise na mboka Belgique EDTV lelo toyeli bino sango na bokuse to Hebdo News o elamba mi pe pesami na wabino ndeko maître d'honneur Jean SK12 na lisalisi ya Rich Tempête, le réalisateur, sans oublier ndeko na biso ya bilili Claude Tongo et Nanzela ya minda o tobengi na français éclairage ndeko na biso El Benzema Kodabela. Na yango tokoleka na kopesa bino sango ya poso yambo penza tokotala makambo matali bokutani ya batindami ya communauté internationale na mboka Congo. Tokotala pe masangisaki ba ministre ba bale ya intérieur ya mboka Congo Brazzaville na mboka Congo Kinshasa. Pe na yango tokoleka na masolo matali diaspora esika wapi bandeko ba combattant basanganaki na sanza oyo pe ba marche esalamaki na mboka Paris. Pe na kati ya masano tokopesa bino pe ba nouvelle ebele ya diaspora e mingi penza na Coupe du Monde oyo kosama na kati ya mboka Brésil. Pe tokosukisa sango na biso na mwa Matea Moké. Alors sans plus tarder tobandi sango na biso na bokutani bwa batindami ba communauté internationale oyo bayaki na mboka Congo pona komeka kosangisa to kosolola na bakambi ya Congo na ba opposa ya Congo na likambo litali bongo maponomi oyo makosalema na mobu mwa tuku ibale na zomi na motoba na kati ya mboka ya Congo. Mena bokutani bwa bango bamekaki kotala pe koyebisa to kokebisa na ndeko malumalu azali bongo mokambi ya seni pona koyebisa yete asengeli kotosa manaka oyo asali pona kokamba bongo maponomi oyo kosalama na mboka ya Congo. Na yango na nzela wana bandeko ya opposition bango pe lokola bamekaki kosangana pona kokebisa na ndeko malumalu kasengeli kotosa manaka mayema salimi na kati ya seni po ete emema bandeko ya Congo na kati ya maponomi na limemia penza to na respect ya peuple. Na yango bandeko basanganaki batiaki misapi na bango na lokasa moko pona kolakisa ke bazali ensemble na botali ordre na kati ya seni. Bongo toleki bongo na mayema tali bosangisi ya ba ministre babale ya mboka Brazzaville na mboka ya Kinshasa esika wapi bamekaki kotala lolenge nini bakoluka kimia na makambo oyo boyebi elekaki entre mboka ya Brazzaville na Congo Kinshasa esika wapi bandeko ya biso ebele ya Congo Kinshasa bazongisaki bango na kati ya mboka na bango. Na bokutani bwa bango bamekaki kotala makambo maike na yango bamekaki kotala likambo ya bikolo bibale esengeli pona kokota na mboka Congo Kinshasa to Brazzaville soki ofandaka na distance ya oyo babengi na lopoto 1300 km esengeli ozwa visa. Mais soki ofandaka na distance oyo ezali mokuse esengeli ozwa laisser passer. Elingi koloba soki ofandaka na Mbujimai olingo kende na Brazzaville esengeli ozwa visa. Soki ofandaka na Bazaïr olingo kende Brazzaville wana okozwa laisser passer. Wana ezali bongo makambo mayeba meke kotala pe bapesaki na manaka na bango bakokutana pona komeka ko continuer kotala ndenge nini bakoki kokota kimia na kati ya bikolo oyo mibale. Bobele bongo na engumba ya Kinshasa yambo ya kolongwa na sango ya Congo tomoni kamera ya EDTV ekitaki bandeko pona kotala ndenge Kinshasa ekomi toyebite tozali kokende wapi. Tomoni banzela ya kobeba bongo ya koloba mingi ezali te tolanda na bilili tosengi na réalisation batiela biso image ya kotala ndenge Kinshasa ezali kokende kobeba alors que bakonzi bazali wana tolanda. Bonjour nos frères et sœurs de la diaspora. Merci Nandenge Bozubiso na ED Télévision en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Awa tozali na Kinshasa, comme je venais de le dire tout à l'heure, na commune à Kalamu, précisément na quartier Yoloside na Rompo Yoloezo. Toye awa bandeko na biso poto faire voir bino état des lieux ya isika oyo ndenge koma. Alors moi passe mingi ezali na motema parce que avant isika oyo ezaki na image mususu. Lelo image tokuti na isika oyo eza vraiment déplorable. Yango toye ko zo ba impression ya bato ba fandaka aux alentours ba yebisa biso c'est vraiment qui est à la base de tout ça. Eza bato bazo gouverner biso ou bien eza biso bato fandaka ntinga ntinga nde to sali aske isika oyo koma na état oyo. Alors toko tambusa micro na biso tozo impression ya
bateau bazo fanda ndinga ndinga disons ba habitants en quartier pour ba pesa biso ba impression na bango tozo papa bonjour papa. Bonjour papa tomonio awa biso toza aider télévision en direct ya Kinshasa awa bazo lando na monde entier surtout na diaspora congolaise tolingi tozo impression na yo pour na état de lieu ya yo. ah papa pour le sigo to baye na biso to baya place to baya ndenge to baya to zaka sur na posa ya kolobate parce que même na yé moko gouverneur asi aleka pe awa donc awa to na posa sur ya kolobate ndenge komi boye bo pesa faute ça la o motema ne tindi pour le sigo ba obi bozo boa ka ba salité trop koto wana ezali so problème mbula ndenge za boye mai eutaka a partir ya balabala oya muneno ya simanine nde ya kati yawa yango nde le kakao donc toloba déjà toloba tolemba tozaka sina posa koloba te toloba tolemba mais ça bayaka na mabanga une certaine fois awa babwaki mabanga kuna suka nango baye bazui mabanga bakumi lisu mabanga na bakena nango donc tina mabanga yaka wana to éviter donc pour na balabala oyo to lemba na biso de message nous ko lancer na bato ba Hollande message que basala ndenge do ezalaka ke ndenge salemaka soki ko bongisa baya ko bongisa po tozo kokati donc ndenge bozolanda biso toujours na EDTV en direct de Kinshasa. Bonjour maman koto bozali ko fan des allez vraiment ma bemenge ma be au sakanate oku tata so muto monya mitu na koto ba fan na rato affaire donc impression les années nané koto vraiment en tout cas ko kamwa parce que yolo ezaki kitoko tellement ezaki quartier ezaki na ba prince ezaki na ba carnivore na chaque avenue mais ko kamwa mayozo mono yo eza mayozo uta na yolo te eza mayozo uta musika soki na bumbu soki na makala soki kote nini kuna ndezo kuleti eko bebisa yolo oyo awa toza précisément na yongo so otali avenue yongo pas moyen donc moyen ko lekanezate ba carnivore eza bouché ba biloko ezo mema mayozo euta kuna ezo mema salité nango ba matiti nango mai etambo na matiti eko kota ti koto nyoso koto eza ya kubeba donc pas moyen en tout cas yolo ndenge eza na vraiment na besoin ya secours faut ko ya ko sa musala place bino ba maman bobwaki ba salité biso to bwaka ba salité te to na ba poubelle 0 mètre ba tie biso poubelle publique eza awa to na bwaka ba poubelle bozo mona ezo uta na mai tango mbule betaka bato babwaki ba poubelle na moli kolo nde mai echoli na matiti eko kotelemela biso koto yango moni yolo eza ya kobeba message ni ozo lancer na bakondi vraiment na lancer ka message moko en tout cas bayokela biso mawa pas moyen na ba courant na ba mai to ezo to ande lokoko felo kwa bangulu esika ko tia lokolo ezate soko meki bwe courant o meki bwe mai en tout cas to ça na besoin ba ya ko bongela biso pour que les peuple azala l'aise en tout cas merci vraiment merci. Na sima ya botali ndenge bomoni bino moko ndenge eteni ya moko ya eteni ya engomba Kinshasa ezaki na yolo na kanisi botali bilili bino moko bomoni ndenge na balabala ebebi yango lelo yo pona transport ya malamu ezala tomoni bawewa ebimi oyo babengi ba moto taxi e bawewa ko remplacer mbala musu esika ba taxi mituka ekoki kokota te wewa ekokota mais kasi kamera ya EDTV elalaki pongi te emekaki komeka kotambusa micro kotambola kolakisa bino ndenge nini mobulu ekomi kokota katikati ya bandeko ya wewa na bandeko ba taximen bolanda na bilili bongo tokozonga na plateau na biso sima. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a? Comment on a scellé? Papa c'est le tomonio oza taximen ya moto. Phénomène moto depuis na kin pesa biso na moi liloba ezane. Moto na kin awa esongi bato ebele awa toyaki awa tokuti ba chômeur ebele kana munito oyo batona babiki bakati kofutela bandako bandi kobala makambo mosusu bakolula ba mosusu batiki yoza kasayen na kasayen babi plus bino ba kasayen bobe bisi moi banzela banini ba moto tout ça désordre ya bomo na ona nina gente te biso toyebi kokumba moto banda epa na biso toyaki toyebi kokumba moto bien bakino bena bato babebisaka makambo ya moto baza bakino biso te obi ozwa kize bakino te wala makambo ezosala tozoloba toyebisa biso na depuis moto ye na kin awa na capitale précisément avantage ezani pour la population bezo servir esunga population makasi pona kenzela na biso eza muke pona ba mutiage ba butu kaka mutu akoma ndako nzela ya banze ya katikati eza mabe ezo bomato ezo bikisa moto ezo bikisa nde na sens que soki ba mususu bafanda la côté ya kisensu nzela eza bien te soki atamulika makolo
bakoselema beka na bakuluna Ote mususu pe ezoboma. Eza biso na ndenge ezoboma. koboma ezeke bana mike baya kokota kana ni ya moto wana basemaka moto mpona kosala accident. Relation na bino ba taximen na moto na ba chauffeur. Eza nini? Apparemment bowelela nzela bozotuta na bino te la te bino. o bato ya bakamio bayindi biso mpo ke bazomona ke biso tozozwa mbongo koleka bango. Mais apparemment yo po za na ordre te. Biso toza na ordre Yo za na ordre te. toza nango Oza na gilet à portée de ville. nasina kosi mbongo na ngai eza na direction na biso mikanda ebimi te. Continue sika. Ok, merci beaucoup. Papa, sujet na biso lelo eza ya taxi moto. Abi moi passe ezali côté na bino pe ba chauffeur ba grand car boye. Bozo tuta ba moya nyonso ba bazo kufa. Finalement relation na bino na bango ezali. Bon. Kotuta wana penza ndenge olobeli yango ya netike muto azotuta volontairement. Au moment où soki eza accident eza eloko moko yaka brusquement muto se préparer te. Mais mutu moko te nakanisi mutu moko te la chauffeur moko te ako tout à motard expressement na boyango. C'est comment causer na ba vitesse na bino population nzela ya mwana ngezo sala ke ba accident eza augmenté. Bozo ele la nzela tout ça et puis bango balobi ke côté na bino bo sepela te po bango tour moko 500 et puis ba gagner moins trop. Te problème toza nango nzela eza muke to komi ebele. Talaka na mituko oyo ezouta na este pe ezoya awa bamotare bazalaka te selon ndenge bakinois bazoyebisanga lelo bakomi bawewa swantiza bawewa bakomi ebele sikoyo nzela eza muke nde esali encombrement wana sikoyo te mutu moko te akotuta expressement bazobenge ye moloba makambo ya moto ekomi nete batilibalisme na bato ya mituka mutuka aza ekole mususu soko aza mutu ya banundu azotambwisa mutuka na ye azoloba ko nazoboma kaka moloba mais mutu azotute ayebiki aza moloba mais bakena hôpital mutu anaza moloba te soit mu Congo. Question mususu eza boye et puis phénomène moto oyo e na kini pona yo ezo apporter nini pona population kinoise. Mais mpona ngai na ye na kini nasali ni mosali ya moto avant nazo futila ka koto ya ngao na bimi na ke kote ya Kimwenza moto esumbilenga lupango na Kimwenza. Sika toleki na sango etali diaspora congolaise na bamboka ya libanda ya liboso tozali kopesa bino sango na sanza oyo eleki le 31 mai bandeko ba combattant basanganaki na mboka Paris pona mbala ya ibale na bokutani oyo babengaki conclave pona kosolola masolo ya mboka na yango thème ezalaki soulèvement populaire na mboka Kinshasa e bongo bandeko bautaki bipai na bipai bamekaki kosangana kotala ndenge nini bakoki ko libere mboka na nzela ya soulèvement populaire na yango tolanda na bilili caméra ya EDTV ezangaki te bolanda. C'est une réussite dans le sens que Conclave et Salami batu nyosho tendance nyosho ye. Maître capitaine a représenté FCI, Calva a représenté Mouvement P Oyaye, Azar en France, France c'est à parité. Azar en France na Strasbourg, si je ne m'abuse, donc on a Strasbourg, na Richard P Ozarana Strasbourg. Nando Christian Bola, na ina comprendre mana po bandeko tango to ya ki a invitation tinda maki balobi to okuta na pona soulèvement populaire. Question na ngai sikoyo to pe ya bandeko bazuza même na Congo. To bimi na sala apparemment na moni on to suki na soulèvement populaire elobami penza ndenge bato bazozela te po bato bazozela sikoyo bayebisa bango voilà to suki boy pona soulèvement populaire mais na moni on to bimi kaka na commission provisoire ou comme peut-être dans la structure na éviter toujours que tu vois puis pour le soulèvement populaire il y a deux thèmes tu es pour la libanda tu as thème comme la salle comme deuxième thème comme organiser moi conclave changer comme comment na éviter ni obenga. Non, c'est-à-dire ça non mukuta komote donc il y a li premier il y a soulèvement populaire ezali
Ah, non, il y a comboté, mais il y a ma combo. Non, je dis pas ça. Aux journalistes, c'est un piège noté. C'est un piège noté. Donc, soulèvement populaire, il y a ici commission. Dans la commission, soulèvement populaire, il y a Nakati. Donc, on va côté de la commission, on va témoigner. Donc, dans la commission. Le peuple congolais a côté ouf. Soulèvement populaire, il va préparer, il va penser, il va imaginer. Donc, raison pour laquelle on prend du temps. Un peu du temps pour enquêter réaliser dans des commissions na ndenge to sangana kiwana soulèvement populaire et ça inclut na ba commission comment se soulever contre l'autorité qui elle se dit légitime alors elle l'est pas. Donc c'est ça un peu notre démarche, mais il faut maintenant to que nango na tempo. Alors ndeko capitaine na monio pour Belgique vous représenter FCI awa. Est-ce que les canisini ya malamu kuti na conclave o soko zongi ta ba kutuna na bande kono ya FCI voilà pesa biso rapport nini okuti kuna nini oyebisa bango pas en tant que juriste kakame en tant que représentant ya FCI. Donc quand je vais retourner vers notre assemblée générale de la FCI, voici le message que je vais donner. La FCI a été entendue. La FCI a sollicité, obtenu que tous les mouvements gardent leur identité, mais qu'on crée un élément de cohésion, un cadre. C'est ainsi que tu as vu, à l'issue de ces conclaves, une assemblée constituante a été mise en place afin d'assurer la continuité, de mettre sur pied la charte des combattants, le règlement d'ordre intérieur, la censure même des insultes. Ça sera l'ordre du jour. Les soucis n'habituent le lozali que notre arrivé un jour à parler tous d'une même voix, et cela tout ça va matière na makam oyo biso ba éduquer biso na politique tendenge ba éduquer ba na mindele awa politique. Donc on apprend dans le tas et donc avec le haut et le bas. Le plus important c'est que tout ça la paix toujours na cohérence ndenge to avancer tout kokako toujours ko arrondir ba angle. Faut pas exclure, faut faire un effort toujours d'aller vers l'autre et net par exemple le capitaine Alobi qui allait parler aux autres et qui n'envoie en conclave les jours J peut-être que peut-être qu'un jour tout ça là un calendrier qui nous permettra de dire que telle date aux en Bruxelles pour la réunion, telle date aux en Angleterre pour tout ça la marche. Ces jours-là que tout le monde commencera à parler d'une seule voix, quand là on sera respecté et les jours les choses vont changer et soulèvement oui ça m'a dit d'eux-mêmes quoi. Donc bah congolais bah on moko bah ça la soulèvement sans avec une bonne organisation tout se fera toute seule quoi voilà. Merci. Tosuka giwana te ban caméra na biso meka yiko tambola na mboka ya Paris bo bele mokolo mona mo le 31 mai 2014 tokutana na bandeko ba combattant mususu balobaki bango ba sepelaki te na lolenge bakambi ya mboka Brazzaville ba benganaki bandeko ya Congo Kinshasa na mboka na bango na yango bango pe balobaki bakolala pongite batambolaki basalaki marche ya munene ya kafu esika wapi babandaki na centre militaire na kati ya Paris balekaki bongo na Tour Eiffel pe bakendaki kosukisa marche na bango esika ya munene esika bapaya mingi ya mokili momimba bakutanaka esika wapi bandeko ba combattant bakendaki kosukisa pe kopesa message na o place babengi place de Trocadéro na yango tokotala na bilili bandeko babale na kati ya marche to organisateur bayeba lengelaki mililu mina boyoka bango nini balobaki na micro ya EDTV. Jimmy Congo. Ingeta. Moni awa moi makasi belé ya batu batondi awa pona kotambola message ko pesa peuple pour la zolanda na minute. Donc biso tozala biso babola ya peuple hein. Nous sommes là pour dénoncer les génocides qui passent au Congo. Nous sommes là, c'est pas pour plaisir. Nous sommes là pour quelque chose qui se passe au Congo-Brazza. À ce moment, on est en train de massacrer nos frères et sœurs au Congo-Brazza avec la complicité de Kanambe et de M. Sassou Nguesso. Donc, yango lelo awa toye awa pour nous dénoncer massacre au Zoleka na Congo. Tolembi ba kwande ba boma biso, ba Uganda ba boma biso, ba Uganda ba boma biso, ba Tanzania ba boma biso. Lelo to komi na Brazza ba komi ko boma biso. Angola ici to komi ko yoka ba komi ko boma biso. Alors il y en a marre, trop c'est trop. Donc nous sommes là pour dénoncer Kabila atika pouvoir na maboko ya ba Congolais. Abima akende. Message on pesa ba ndeko na biso ya Congo. Tolingana bolingo ezala na kati ya Congo. Soki tolingani monguna akokoka convaincre biso te. Tolingana eza message ya amour. Na kosenga na ba Congolais nyonso oyo batikali na kati ya bandako na bango surtout ba mama tozobunda pona bino ba mama.
bamama bana basi tozobunda mpo na bino soki totali na baviole bazoviole plus bana basi mpo faiblesse eza epa na bana basi tokosenga na bino bamama prochaine fois soki tosengi manif boya ebele encore eleka coupe ebele oyo tomoni ya lelo tokosenga na bino vraiment tolingana bolingo ezala na kati ya bacongolais mpo na lobi tovaincre monguna oyo aza na kati ya Congo. Lisengando unique, namoni unique bo telemi awa. Na ebite message na otita na peuple congolais na bande konyoso ya unique na ba parti nyoso na ba combattant partout. Na kopesa message na ba combattant monde nyoso tout. Ete lelo to sangani awa na Paris to telemi lisusu. Bon, eloko esali combat yango oyo. Eza ba marche oyo ebele ba négliger. Lelo oyo combat na biso soki Kabila na ba soutien na ye ba parrain na ye Kagame na ba Museveni baza sous pression, c'est à cause ya ba manif na biso oyo. Totika ba polémique ezangi tina to sangana ensemble to bunda pour la libération ya Congo. Bandeko totika kowela na ba poste guerre ya leadership ezana tina mon côté. Bits objectif na biso ezali libération ya Congo. Libération ya Congo ba tuer ba bomi bandeko na biso na Congo Brazzaville. Yango no moni loko l'actualité ezali nanu moto yango moni to ekotambola lelo pona kolakisa na monde entier que baso boma na Congo. Et en cela s'ajoute un génocide ignoré. Voilà la raison de notre présence ici et pour dire à tout le peuple congolais basé à Kinshasa et que tozoya bientôt pour la libération ya mboka wana na docteur Georges Alula Ingeta. Merci. Bongo sango na biso tokomi na sango ya masano bandeko ba bolingo yambo penza tozali na mawa ya kobanda sango o ya masano o babengi sport na sango euti na mboka ya Angola na kati ya Luanda na bandeko ba Congolais ba jidoka toyebite eloko nini elekaki me sango tozui en attendant caméra ya EDTV ekita ekende resolve information tozali na sango ya mawa jidoka moko akufi po ete ba jidoka ba Congolais bango na bango toyebi eloko elekaki te me tokoyeba yango na mikolo ya babundaki moko ya bango azwaki liwa na kombo ya Nyange soki bokoki koyeba Nyange na kati ya Angola jidoka boyeba kende ko tozongisa molimo epai ya nkolo nzambe na yango pe tokopesa pe sango ya malamu na kati ya diaspora congolaise na kati na makambo etali masano ya bitumba na oyo babengi MMA na lopoto ya na lokota ya français to pe na anglais esika biboyebi EDTV elakisa bino na mikolo milekaki ndeko moko akufaki na masano mana ezali esika babundaka suka nango ezalaka kao to liwa soki ezalaki mukolo na yote mena yango toyebi malamu tomonaki ndeko na biso congolais moko akufaki na etando na yango pe sango ya malamu tozwi ezali na moko ya bandeko oyo babundaka na lisano wana ya Congo auti bongo kobima champion azwi ceinture na kombo ya maître Tramotina oyo na mikolo ya bokomona bilili ya na etando eke ya EDTV ndenge EDTV amesana kolanda bokomona yango na mikolo ya bongo bobele na sango ya sport lokola boyebi kala mingi te Coupe du Monde nde ebandi na mboka Brésil esika wapi bikolo ebele okende kosangana pona kobeta ndembo pe koluka wapi akozwa linzanza linene o batie na yango EDTV asepeli ko encourager bandeko baimboka oyo bazali kobeta na bikolo mingi ya poto awa atako bazali kobeta pona bikolo wana me ezali bana mboka bazali pe kolongola soni na kati ya mboka na biso ya Congo tokotala baleki lokola ba Lukaku tokotala baleki lokola ba Mbenteke malgré akobeta te po azwi pasi na lokolo mais bazali bato ya ko encourager po te bazali kolongola soni pona mboka na biso na yango esengi to encourager bango to soutenir bango po te mbendele ya Congo etelema partout esika bakozala na yango na makambo matali makambo ya masano bandeko ezali bongo na milulu minene o babengi jibile oyo kosalama awa na kati ya mboka Belgique ezali bongo jibile pona mobeti ndembo monene otoyebi azalaka na vita kala Lutonadio Petit Morceau bandeko basepeli basele jibile asi akoli na yango ekosangisa babeti ndembo nyonso ya kala oyo ya vita na imana na bao nyonso babetaki na bilima
bandeko ya Paris na bandeko ya Belgique bakosangana mokolo mazomi na mine ya mobu moyi tozali awa na mboka Belgique esika wapi programme ezali bakobeta bale sima ya bale bakokutana na pokwa esika wapi mwa kopo ya komela pe loko ya kolia ekozala pe mabina makozala tina tongosa yango tosengi na bandeko nyonso basepeli to bakumisaka bandeko to pe bamonaka bandeko basalaka bongo lokumu mboka basengeli pe koya pona komeka kosepela elongo na ndeko Lutonadio Petit Morceau bongo pona kosukisa Hebdo News na biso to sango na bokuse ya poso ya mokolo mwa lelo EDTV tokozangaka jamais kopesaka mateya na suka ya Hebdo News na biso mateya ezali nini bandeko bakongole esika bozwami partout na diaspora na mboka bapaya esengeli tomeka kolandaka mibeko ya mboka esika tofandi esengeli toyebaka tosengeli bobele kaka na devoir droit te mais esengeli pe na devoir na yango esengeli tomeka kotangaka kokotaka babiro pona koluka koyeba ndenge nini mboka oyo fandi etambolaka lolenge kani esengeli pe koluka kosalela pe ba devoir na yo oyo esengeli mboka wana pamba te lobi okozonga na Congo esengeli oyeba ke ozalaki na mboka mopaya batambolaka lolenge kani pe na mboka na yo osengeli kotambola lolenge kani bongo na mbala nsima nde tokopesa bino mwa mateya ebele na makambo matali intégration na makambo matali bandeko oyo nyonso tofandi na kati ya mboka ya diaspora ezalaki bongo wa bino ndeko maître Dona agent SK12 na lisalisi ya Rich Tempête réalisateur pe manager général ya EDTV tobosani te na bilili kitoko boti kolanda na bandako na bino ya Claude Tongo Nzamba ba cameraman peso bomoni nazali kongala na bina mwinda kitoko ezali bongo ndeko wa biso El Benzema oyo azali mopanzi sango pe tobengi na kombo Koda Bela nde basali telelo bomona biso epai na bino na bandako na bino bongo bozala malamu na mabota na bino nde tokutani mbala sima